masolo mikolo babi ne zappe pas bozala wana Congo ya sika ndenge tolobaka na langila bakitise la soki e commando de bord ya Mai Kalambai bakoki ko lemba échangeur ya ngolo veut dire même na ndako soki bakite komi ya kala bako changer ba chacho ya sika tenda www.congoasika.com Do masolo mze oyinda mule la koti bota yakana minute oyo Congo Asika Maxa Sika eleki na 24 c'est der big man Jävlar bra! Ta dem bilder eller filmer? Kan man ta ett bild? Masolo original, mindeli na koti yango. Tosala ba mindeli na kati ya masolo. Original. Ja, le 29 aux très mystique. Hustle. Trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto. Fali Hip-Hop Handicap la merveille. Original. Laissez, écoutez bien. Original. Get up and dance. Africa, viens danser. Europa, viens danser. America, les danse. Sud-America, como estás? Asia, Haïti. Et bazooka, haya. Kitoko, Ifembo. Abidjan, on s'enjaille. Voilà Yaoundé, Makossa. Libreville, Oriengo. Angola, Bondia. Dakar, Nanga, Def. Mbala. Marie-Jeanne, Bolo. Souka na masolo, Scandinavie debout, Scandinavie très mystique. De Bomoni toujours, le boss Maurice Premier a annoncé événement wapi, événement na Katia Oslo, événement na Katia capitale de Scandinavie. Là c'est le boss Maurice Premier avant Dakar. Naïmoko le boss Maurice Premier na Katia. Masolo Nicolo, Masolo Kemba. Le 29 novembre, et cause à la tirée mystique avec celui qu'on appelle le jeune boss Claudie Kouma. Avec Maurice Premier, on a sa Scandinavie. Bonjour à toutes et à tous les internautes, à vous tous qui êtes branchés sur www.congoyasika.net chez Maurice Mukulu Premier, qui est l'initiateur Yavisako, le boss ya Congo Yasika. Boss Oyo Asololaka tellement kitoko na batunaye, boss Oyo alingara toujours collaborer na batunaye. Alors, toza awana galerie présidentielle, tomoni na Pouassa. José de Londres Zolekana groupe nae occasion oyo vraiment tokokai kolekisa ngote. Voilà pourquoi vraiment to profiter na occasion oyo poto solo la nae na mwa muke na moni taza pressé ma ayebisa biso visite nae na galerie présidentielle eza pour la nini. Vraiment je profite de l'occasion pour na ko saluer. Bonjour José de Londres. Bonjour Sylvie Iman Kita. Moi sur net ndemi pe ezo sepela ezo chapwa quoi. OK José de Londres na monio na Pouassa na groupe na yo na galerie présidentielle na éviter visite na yo za pona nini. Bon visite na ngezali complicité tozana ngona Maurice Premier Maurice Mukulu ye azana bureau awa azana masole vanda na ndenga idéologie ya Congo ya sika. Donc tangu ngana yake kine yebisa kinga oleke ambre mezala tena flat ba ka ambre nga tena ba place on a kozala apesa kinga bureau awa. Donc depuis na yake na la ki moi trop pris yango lelo pesa que on a visité bureau.
Ah, ok, beaucoup. Merci vraiment. Namoni ndeko musu bazali na sima awa na ebité bazali équipe na yo groupe na yo tondengeni. Ouais ezali pena donc on a ba soda o bazali ko bunda je crois ba tu ba yebi déjà ba face tant on a la musika ba honte bazali ko alerter mukili. Donc tozana Pichu de Panama na Patrick Ngambe na Alaska Moseka accompagné na mutuna bango Kalukemba Kaluji ministre Rankin na ba masa msusu batikali malgré Kaluji alingo banda kokima boulot pour alingo banda omipesa trop na ki journalisme. Donc moni tozawa zo kima bon grave zate. Ok, merci beaucoup José de Londres. Nazala mutuna mona rotuna yo na moni était depuis aux allées quitter à Kinshasa mais groupe na yo tozali ko sentir yango tezaki du nani. Bon zalaki di moni awa visibilité nde salaka. Awa so bozo le kande ba considérer bino so bozo le kane crantinote. Moni bat ba sanit ba bossa na moi image ya makambo si bo sala donc. Pona yango moni kwa toza awa tozo beta ba porte par-ci par là pour ngana ozalate. Ba mona musala o bango ba sala ka donc toza wana. Donc je pense que ndengo zongi pona libela. Tenaye visite na banda kozala zala na ngande de temps en temps to mona na pour actualité bungate donc a Ling Boy Café Noir les métiers noirs à Ling Boy na kata Norvège a ibinde tout solo là donc to comme le cheval entre nord na kin. Solo vraiment merci beaucoup naba internaute nyonso bazali kolanda biso sur www.congoyasika.net les cafés noirs de Norvège na molonga naye la mignonne o baoti ko sala bébé ya sika. Je pense que vous allez brancher sur www.congoyasika.net na koki ko profiter pe ko yeba mwa muke bandeko oyo ye na bango soki ko permettre ngai. Ouais na popenani Alice Musongo la poitrine électrique aibsenga non yo mo ka ande tozo ba me ba masana musuba lo barato e barate soko zo le kana banet zalaka na bango to e barape ba kumona bango yo ko zalate na sima pe bango ba solo la biso donc Sylvie Kabe ya moninga mimi swam demande na we ekoti tozana Pichu de Panama yim taza chef à groupe pour le moment. OK to sali remaniement donc yene mtazu pouvoir. Ah ok, est-ce que nous pouvons profiter de passer dans mon micro, na bangonio so ba se présenter. Bonjour. Ouais, bonjour Sylvie Manikita, moi c'est Kitoko Annette Ndima quoi. Depuis de matoy koye bana groupe ya José de Londres sala nini. Bon, na groupe ya Sida Bilé facile à garer, un grand homme dans un petit corps, ngana chef ya mouvement donc. Na pouvoir asika ngane mnazi bokonzi, ngane mna okamba turo. Ok, merci beaucoup. Na moi na simalangai toza na Kaluji tozo yeba pe position na ote. Est-ce que oza journaliste, oza artiste, comédien, oza nani? To yeba na groupe oza nani? Ouais, ezaka ba savoir faire. Donc pour le moment nous avons dans Sida Bilé donc na mito za acteur. Il y a groupe standard José de Londres, pas monsieur Maurice Mukulu. Place ba check les pète ba Serge moi pour ba coordonnaka. Place à Sylvie qui t'a imani maman sa secrétaire. Place à Anto, grand caméraman, journaliste à Mboka. Il y a www.congoyasika.net. Vous avez dirigé par M. Maurice na kata Scandinavie donc qui toko comme un mythe standard as acteur comédien au boyebi quoi. Est-ce que nakoki koyeba na kati na groupe au salara nini? Ouais, donc na jouer à rôle on va passer à chef qui est carnero la bouille na rejouer pour la poste retourna pour la poste nazali caporal donc mbumbulu kaka donc il va chef ka va diriger quoi. OK, merci beaucoup na moine de comme ça Zali a ko se présenter pe c'est ouais Patrick Ngambe yeyo peut-être Sida Bilé les facile à garer Coco Swag toi ka permet na Sida ra Sylvie. Ok, au salani na kati ya groupe ya José de Londres. Ouais, na kati ya groupe naza chef à répétition, naza du spinner, oyo remaniement oyo sami sikonde, président ka pesinga des postes wana na dirigeant vraiment. Donc tout ça retravailler ba tout ba talanga vraiment na www.congoyasika.net et pas ya journaliste et boss. Monsieur Maurice Mukulu journaliste et boss donc ba moto belé sikoza. Vous avez qu'à soutenir biso na musika. Alors na poto mais à soutenir biso kolema biso pe raté. Donc même si présent za mais ba sampa yono wana et ça biso vraiment bien sur les oya na batuto ba soutenir ngai ba di Chakalambi
les cadets de Paris, Guy Foukiandi. À Londres, nous avons Mifi Missouri, Marlene Missouri. Dans Lina Love, quoi, bino tout, donc, tous allés, gaga. Ok, merci beaucoup. Namoni Sunde qu'on a vu sur moi ici à se présenter à Zanani. Merci pour la parole. Nous avons Alaska Moseka, Kombo Nanga. Nous avons trésorière, il y a mouvement. Donc voilà quoi. Donc, Nakasi a aussi la Kamusala, il y a trésorière ici. Oui, à part on a une actrice, vraiment une actrice. Nous joignons tout au président Rapesanga. Ok, merci beaucoup. Tozoko va toujours dans José de Londres, nous avons autant et belleté parce que le Colosana a une visitation, tu vas profiter. Biso tolinga après va l'appui. Tout le monde la place Yozoko, na bureau, Yozoko, Misa Maurice Mokolo premier. Les boss ya Visako, l'initiateur ya Congo ya Sika. Dans mon groupe, nous comprendre est-ce que Oyonde groupe na Omobimba ton Théo Baza ba représentant. Il y a ba représentant ya baninga o bazate do bangonde sokinga na zate nde ba stombo la bendele ya idéologie pour Kombo zala to monika ne absence na ndenge ba chaki ba massa na bango msu mal à l'aise ba coincer bango contre mur comme pas pour ya motema merveille. Azaki kolobaloba en tout cas kanga mana ba petiona et puis mais première dame de Lausanne maître Siko ya Gobeli chamfumo en forme ba féliciter ki bango bongo to pesa ki bongo merci et belé à respect na nguli maman ya donné te chiyoyo ba mère na ngai maman ya ba moyen donc nguli place ozali ba petit peno solo laki ndenge tindela ki mère ba ki mbundi et puis mère Siko pe bakisa ki mbundi pona ba mère donc ekomaki mais na suspendre nanu na suspendaki nanu mais suspension siliga lelo po eloko moko eleka ki mère asepelaki nango te na nord on appelle ça que nanu mo suspension ne sili azongi ka mikolo donc azongi ka ba jour asalaki 2 semaines ya suspension pour yo ebigara malula na parler donc afashaki moi demi nene na suspendaki. Donc, suspension vidéo, jour à jour, suspension à 2 semaines. De Charlie Malou, on a parlé, place à comprendre que la suspension. Moi, tout dévoilé, donc. Esther Baleoula, maman Mabondeli, il y a Sebadol Suisse noir. Donc, maman chantait la couturière, Tika Rangati dans le Sambo, dans Paris. Place maintenant, ce qui a le Sambo, Dicharalam, Sali Vimbova, il y a Damson. Place Balarana Guy Foukiandi, bon joli mayala masangwa foire na ba maman Claudine Kinwa. Toujours ça dans la bango ensemble donc tout ça la boulot ka auto yela ki juste ga musala. C'est ça quoi. Ok, merci beaucoup. Naba internaute nyonso bazali kolanda biso sur www.congoyasika.net chez Maurice Mukulu premier. Biso tolingaka preuve à l'appui. Sans plus tarder, tozo continuer na José de Londres. Tomo na bureau oyo ba pesier na Maurice Mukulu premier pour na kosala musala na ye. Merci. Caméra. Non, émission est silité tozo ko ba na bureau tozo continuer. Partie lingati na Lexai na Sinderi. Na Sinderi la fille qui dérange na Sinderi. Willy Kamenga japonais le plus suspect. Dieli Benga 5 ans de silence. Il y a Anne-Marie Libenga première dame. Donc tous ensemble bisotou. Tokota, bon Maurice Mokulu à comprendre que nous n'avons qui peut poser la technique, on appelle ça au bureau les gars. Donc tous en a 4 quoi et Simba. Ok, merci beaucoup. Je pense que tu as visiter le bureau. Merci. Le première dame, maman Olive Lembe, maman Antoinette Sassou. Sanité maman Edith Bongo. Na ba internaute nyonso bazali kolanda biso sur www.congoyasika.net. Tokoti na bureau kaka ndenge de Londres ebisaki bino biso tolinga après vala pour Sylvie Imani soka lobi c'est que vrai banzete tozali ko continuer toujours na de Londres okoki ko ebisa biso appréciation na ezali. En tout cas na sepeli makasi
mutuko kanisa ba boy donc azo comprendre valeur ya artiste. En tout cas merci belé na Maurice Mukulu premier. Na ko bossa na te Blaise Aling le café noir de Norvège. Na mama ou autope sa bébé à Sika. Donc naza flatté. Vraiment ouais ça li epatenga quoi donc na remercier bien sincèrement quoi. Alors José de Londres batu ya modèle à boy le quoi Maurice Mukulu premier parce que ce tozali kolobela visako tozo mona vision salisa Congo donc to moni tazana idée ya ko salisa batu bazala bien batu aboye penza pona yo eloko nyoko koloba na batu aboye te vraiment na koloba boye nzamba pa mola bango bele poto wana masolo bele tozo solo na Maurice Mukulu premier azo linga bena soutenir ngai makasi poto ane na ba masolo moko boye fallait na ndenga idéologie standard to ko tsape masolo ba mannequin donc pona ye standard à part théâtre et ba misala lisusu ba mannequin bazala ba modéliste bazala ba serpendeng ba sala ba suka ba salon ba nini donc yango nazolinga na solo na ba mo colonel Freddy Lumbwena de héros de l'ombre ya bima pamba tena ba peuple juif de Genève oyo mobali ya petite sœur na ngai donc na robenga suba master pena batika ngate tout le temps tozana ba on peut mettre le rôle Alain Django le roi de Chicago mobile à Nelfi Label na pesi bokilo na biso Choco tozana bango ba donc JDT Masia la banane JDT Masia ndenge pa auto fongolisa salon ba petit ba ozwa mo ba idéologie ba ozala kuna donc Maurice et que ça la businessman ya JDT Masia la banane makamna to solo la donc bana poto pe su ba ina bandal en face ya banque du sang salon na izawana toujours développer bisuna ba Alice Musongo la poitrine électrique ba Nancy Nderi la fille qui dérange donc bango tout bazana kati ya idéologie baza simananga ba masa nanga ba bigas lembi masa gondo masa lokote ba pichu marron de luz tout le temps tozo beta masolo tozana ba pichu marron de luz Esther Baleula oya Esse Badol Suisse noire donc Sami Cointreau oya Sylvie Sami Cointreau tozana bango awa tout le temps tozo beta masolo Sylvie Kabe ya moninga ya mimi soit mi maman présidente bazo tchanga pe poa donc ba sangana pe ba koma elongona Maurice Mukulu premier ba cha artiste na bango maboko esala bien quoi. Ok, merci beaucoup José de Londres. Je pense que ndenge ozana bureau ya kitoko ba pesio namoni ozana makanisi mususu ya kitoko oyo ye nango ba projet ya bien asko kiko ebisa biso ba projet na yo ezali te ba projet ya kitoko ezali belé metoko dévoiler na tel quoi na salamité to bandana no premier pas et puis to wano sango puis biga makamanga depuis na ye ya omoni batu non ezobunga na te pas nyoso nazo chabino bozo na sima donc er to ko banda premier pas et salanga bien to ko anusango ekoleka bien donc nzamba sunga to kendaka to yaka yango to senga kana mama Charlie afungola mutema a comprendre non oyo azwaki aza mutu abatu afungola je ekozala pe pona bonheur ya trésor loi LL na Darel et ça la biso moi bien donc surtout to za stationné musala pe au téléma et ça la gito côté donc à comprendre que non quoi za no quoi ba vitesse satalis donc to za ndenge mona bango tende na yeko yoka idéologie kini ona o ekokani donc ngana bango to kokani ti mutu na mutu ana ba vitesse na ye na yebite so idéologie ngo koto esali monzi mon quand même to yebi ke kende vrai. Ok, merci beaucoup José de Londres. Je pense que tozali ko kende vers la fin il y a tranche d'abisso, il y a émission d'abisso semaine chaude, tranche obolingaka mingi, tranche obo mesana kolanda sur www.congoyasika.net. Nalingi na tuno mutuna moko parce que to souvent na poto bato bayebi ke Maurice Mukulu premier asalisaka bato mingi bandimaka ngo te yo moko lelo komi na Kinshasa place nini équipe mobimba ya Maurice Mukulu ezali ko évoluer bato o bazalaka bandimaka te ke Maurice asalaka okoko pesa bango conseil nini ba internaute nyonso bisika bazwami te surtout pena mutakota ke doute mingi Rita Zangu la japonaise yandi mangatalo baka me yo pe kaka mene na sale la nini Rita Zangu la japonaise bureau yango donc cette fois-ci to vanda pena pepele to sala makambo mutu eza ya kovanda donc Claude Masungi de Blecherette yelinga babwaki na français Claude Masungi de Blecherette mutu nanga ya idéologie donc Tony Kisema muninga nanga ya Losambo Tony Kisema nazana o de Ker Sebindo Mbasi o ya Flore Sebindo Mbasi merci na idéologie ndenge to sala ki grâce ya bango ndo moni ba machine koti na mouvement to koma na maison na biso moko ya montage et le kabi grâce à Tony Kisema na Sebindo Mbasi o ya Flore donc bana Suisse tout baza simananga
nga pe naza liboso na bino kumu ya papa oya mereve malgré to monani côté otelaki nga na ye bango baki mais ve nanga titi levala mfuma poto strata coach na moni malamo ba côté muta représenter famille Lembo Sandrine Lembo la coréenne petit nanga bibi Gisèle Bongi Fatokoyama Josène Madiana na grand monde soki na moni Ibrahim Kalemba ye mtakangi pe na grand monde ba kota États-Unis wana zo coach Ibrahim Kalemba donc ba salam na ikomi tozaka toujours donc er makambo osimba to dévoiler mais na ozana besoin pena ya batu ba chamon babi bende pour musala les amakasi. Ok, merci beaucoup José de Londres. Na linga ki susu na yeba à propos ya groupe na yo ndenge yo ye. Ozo bongselo kwa sika to lingo renouveler makambo eleka ki to ezandenge. Te photo ya na mpepa sika o eleka ki ne tozo solo na ba Clarisse Shakira, ba Sylvie Malula o ya Fiston Limorta. Donc tozo beta mo masolo sika po ya kalezaka ya kala toko bandela rate monotonie to boya. Je pense que Bozo ça l'a déjà quelque chose. Si donenge za kutu donc nazo kinina nous tournage moi ba invité nga après je crois lobby pour avant to kinangola faut tourner ba quelques plans déjà pour erna ozonga ngana bano beta kuna na otindela bango to sala fusion et ça la moi bien quoi. Ok, merci beaucoup. To komi presque na suka na ozo pesa juste quelques minutes na ba ndeko na biso bazalia wa babwa katali banga donc kaka. Donc ouais, merci Sylvie man kita ngana opesa mbote na yemoko les boss des boss journaliste boss monsieur Maurice premier donc côté ozali yomoko tango moninga de yo sepeli disha kalambi yo soko lobi salamaka Sylvie Kabea donc merci Sylvie pour la parole. Na opesa mbote nanga na fils na tutele mo na Suisse et puis na maman Boupia, ma Charlie Malula. Ouais, Sylvie, merci. On a aussi parlé près de suspender ngai. Donc on a le barrage na et pas ya maman, on a toute la suspension. Puis on a besoin de bana. Toi bana donc mère, mais quand on a solopi un mouvement donc un mouvement moi kako pour bêter un mouvement vraiment standard moi cara trop. Biso tozali mais un mouvement vraiment c'est tout. Merci. Imani ya bakita quoi. Moi neuf pas bimara rapport aux souka en émission quoi. To banda liboso na maman Abou Pia vraiment respect belé. Mais on a besoin Charlie Malula et puis na Betty Gifouki a dit. Les cadets de Parigo, babi il part de taille mon ana imo minute au sala di chakala me le rebonga na matama et puis mon boss Maurice Mokulu premier. Mon boss Maurice Mokulu premier a bien ni vraiment père na kata Congo. Et puis, on a bêti la Lumi de l'étendance des magistères. À Zoadou qui a 3 jours. La Lumi de l'étendance des magistères, sans oublier Rita Zang, la japonaise. Et pour terminer, la bêti double trésor. Trésor Kazunga et puis trésor Zanoti Kingwaya. Batunanga Kat. Check. Ok, merci beaucoup. Nazo Soukisa na de Londres. En tout cas, on a remercié sincèrement Maurice Mokou, le premier journaliste boss, pardon. Blaise Aling, le café noir de Norvège, donc Charlie Malula en a parlé, maman la Trésor Lola Darel, Yolande Malula, Fiston Malula Limorta, Maître Dox Motomba, Disha Kalambi, Yebisa, Joli Mayala Masangwa Fort, Badjine Katana et Komaki. Donc Jovina Mayala, Dadi Mavungu, Vita Kaluji, Venanga Gaben Tokodi Mobile à Janine Tokodi Moto Japon Gumba Melaka. Donc première dame de Lausanne mère Siko Oya Gobelisha Yoyebi mère première dame de Lausanne mère Siko ya Gobelisha Nguli maman ya Donette Tiyo respect Babi Kuitila l'union on a kata Lille Tokoko Bosanate Patrick Bokonzi nakata New Image. Donc Charmante Maswaku, Bébé Maswaku, Maltina Maswaku, Batutu Obalingi José de Londres, Tozana Bino de Caire, Nakoko Bosa Nabino te Rita Zango la japonaise, Masolo Ezoko la Kaka Seko Kola, Tony Kisema, Sebino Mbasi à Flore, mon colonel Freddy Lumbunadio, Peuple Juif de Genève, Pichou Marron de Luz, Pichou Brada, Playboy, japonais le plus suspect, Willy Kamenga,
Die Libenga 5 ans de silence où il y a Anne-Marie Libenga. Venanga Didier Kulungu na musika Picasso Kinzonzi lipasa to yaya ya Bibiche Kinzonzi donc na lobaki déjà venanga Gabin Tokodi mais comme bezo ya katana ba petit bazo tinda ba yebi que nous via idéologie. Merci beaucoup, merci na ba internaute nyonso, merci na équipe technique Mobimba ya Visako, merci na cordon biso Tchekele Pete. Oazaki na ba image ndenge bozomona, to remercier équipe Mobimba ya APS. Donc to bosanité DG na biso, to bosani pété Jancy. Équipe Mobimba APS Mobimba te remercie bino. Je pense bien que Namiko Nengozomona Sylvie Imani Kita. Obino boye bipe bo mesana na ye, bo mesana kolanda sur www.congoyasika.net. Merci beaucoup na Maurice Mukulu premier na Bosanité les cafés noirs de Norvège. Notre balembangaite, ezangaite, ezande faute ya impact. Ok, merci. Batalinga trop depuis naye batu musuba komolo ba Guantanamo onini balembanga tezangate ezane impact ndem tezosanga ko mukima kutu na mona na teme yo moni na batami me olingika ka na solo la moi dimi me na respect belé na bana tu ya mikili bino tu na zapena na ba respect et belé na bino o tu bozo bozana o besoin na sala na sala yo binga na botama motalo lendo te et bela respect na bana poto. Ok, merci beaucoup, merci dans les cafés noirs de Norvège et on a la mignonne molonga nae na Sainte Louis Moulas les grands Katangé Thierry Salomon moi na Paris donc garçon propre débellesse et na batunyo so balanda kibiso na Sanité Ligno Kwatembe donc Michel Gallo moi na donc ya russe donc na bosanioté merci beaucoup merci na bino nyonso bozwa ki temps na bino kolanda biso vraiment merci na ba internaute nyonso au revoir.